ezali moko ya ba signe oyo ezali kotalisake na kati ya bondoki bazana ba formule bazana ba lolenge bazana ba recherche na bango nde yango na lobaki ke na ba calcul na bango na bandaki kozonga na témoignage ya frère Baby pona kolobake il faut administrer biso basala kanini po baloka mutu eza bato bazotu na biso ba question mais mama Tiffany neti ma frère Baby na témoignage na mbala betaki lolenge nini bakendaki kino Matadi po bakende ko luka mutu moko pe bato bayebi ya munene Alexandre ko na ye Rachel exemple côté ba frère Baby balobi ke nganga sengi dra même dra wana oyo bazo senga soki pe to kei lelo na ba loge omona côté bonganga ba senga dra mais soki na ba loge omona ba bisi oke onyo pokota na musala oyo la biso 5 papiers de picateur bik noir eza de asina ténèbres bik rouge eza de asina makila mais au moins ba ole ba senga mutu droit mais ba changer en formule ba senga yaka na 5 papiers duplicateur au remplir makamna kati wana na bik noir to na bik rouge frère Baby alongwe awa ke ineti na boma ke Matadi ake ko associer peut-être nganga moko kuna ba benye courte joie dra pembe za sainteté ndimi obenga na église elamba pembe ilakisaka gloire sainteté on peut pas passer bien basale la pembe mais to ikuta pembe na ndako ya bato misala molili parce que devant ces processus ndenge boté akabana nzambe donc on est tikali puis to mona ki na témoignage à frère Baby atangi azo liste ezo continuer kaka liste ezo continuer parce que les qui na wana za vivante mais à ça c'est ba pratique moko ya son mois parce que devant ces processus ndenge boté akabana nzambe donc on est tikali puis to mona ki na témoignage à frère Baby atangi azo liste ezo continuer kaka liste ezo continuer parce que les qui na wana za vivante mais à ça c'est ba pratique moko ya son mois babeta maboko elinko banini tangu lu anzo ganga banyama nso babanga liwa ko ravinisa gangi mais Yesu nanu agangité c'est le début et maintenant nazo prier na butu et utu koleka ya samedi nazo bondela et na moni pona mboka na biso na moni température élevée donc tous en à 21h mais température est plus biso 42 azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ, c'est fait chair pour nous sauver. Bonjour, shalom. Je vous bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Dans cette émission, Table Sainte, avec l'invité spécial, pasteur Timothée, nous allons essayer un peu de discuter par rapport à la délivrance du témoignage de notre frère Baby, aussi par rapport à la délivrance proprement dite de son nom. Alors, avant de dire un bonjour, de saluer mon invité spécial du jour, je retourne à la régie avec Yves Bolofa et Alain Kiakala. Donnez-nous un élément et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, salaboy.
Encore. Encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. On y va. Tout est grâce, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est la princesse de l'éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste d'Ipitika. Je disais tantôt, nous sommes bel et bien dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, si très capitaux. Aujourd'hui, notre sujet, c'est par rapport au témoignage de notre bien-aimé frère Bibi, autrefois, actuellement, frère Michael. Je reçois le pasteur Timothée. Là, je m'en vais dire encore de big salutations à toutes les mamans qui nous suivent partout dans le monde entier. Je pense directement à Nekab depuis les États-Unis et à maman Bitiko Kele, à maman Foura, maman Madé depuis Londres, ainsi que maman Foura, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à pasteur Timothée. Bonjour maman Tiffany. Bonne santé papa. Nangula Nzambe santé za malamu. Et ça là-bas Nzambe bien, puis ça là biso na Nazareth bien comme nous sommes compétents kozongi ça ba émission vraiment kolandisa. Ils allaient bien pour eux ça soyez boy. Te ngolo Nzambe na grâce Nzambe asa biso lelo. Nalbaki ke tope maté na ba tope maté tant nous sommes en pesa biso disponibilité à se présenter na émission pour na bana Nzambe pambola ma tozanga te yango na pamboli bana Nzambe nyonso oyo balandi biso na le Nazareth TV Nzambe apambola bino apambola mabota mobimba tokoki kobondela ensemble na bango. Seigneur Dieu tout puissant tika opambola mutu moko o azu grâce ya koyoka liloba oyo Nzambe tika ete biso zali ba simple messager pe ba simple instrument oyo utiliser tika mutu nyonso azu message oyo bisika zali quelque chose de nouveau et pesa melaye de ta part au nom du Seigneur na bebisi plan soit diable ezala déraciné pambate makomi lobi ke o tata na ngalunte ekopikwama tika ete ba semence à diable pe misala bo satana ekuya na komona Yesu et monsieur pambwama amen. Amen, 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 pasteur Timothée. Tika tutunayo évolution témoignage frère Baby retourne ango na batwali banda bakubenga yozo zandingeni. Bon, évolution nango ezokende malamu parce que tozokende ndenge na lobaki ke to salaki déjà shit ya kokita mais lokola nazali kokengela musala onzamba zosa kati na ye tokotika te belema moko ezali très important na kati ya délivrance na ye. Alors belema ngo ezanini na bande ko lobela sur izana témoignage via salaki pe ezana ba misala oyo bango basalaki na kati ya monde abondoki misala ezalaki nini ezalaki ba formule ba technique ba calcul
oyo bandoki babomelaka batu basalaka manœuvre ndenge nini comment ya mibale eza na question motunaki nga ndenge nini akutanaka na bapasteur mpe bana nzambe mpe alongaki bango. Alors c'est pour cela na mekai kolobelo moke na bi ezali moko ya ba signe oyo ezali kotalisake na kati ya bondoki baza na ba formule baza na ba lolenge baza na ba recherche na bango pendant que biso bana nzambe tozobondela peut-être la pongi ya ko comprendre makamni ne tosama ya monde molili mais comment monde molili bandoki ba osala toujours ba recherche mais baza makasité ngana lobaka ndoki soka zoki ne koloka kota mwana nzamba azali azaka sur te ka kokai mais akendaka koluka ne occasion ni savi que auluke tant oya kozali na temps faiblesse na temps oyo ozali na temps distraction eloko ne simbi pe ya omonaka pang amwana nzamba bondela makasi mais mo commence comprendre était akutani na maladie moko bozuye pe moi azo comprendre que maladie na za nango eza maladie moko eza anormal mais comme normal pas inangai pourquoi ekoti nde nini donc eza moko ba clé oyo ba magicien bandoki to bato misala molili basalaka ba calcul po akwa kozwa mwana nzambe nde yango na lobaki ke na ba calcul na bango na bandaki kozonga na témoignage ya frère baby pona kolobake il faut administrer biso basalaka nini po baloka mutu bakotelaka ndenge nini ya mona salaki mwa kozongisa émission sima po amekana ni kopesa biso ba calcul wana nde omoni ke moi émission esalaki epusana kisuma mulai mais na kati na onde to kene na shit ya likamna eko koya abimisa biso ndambu o etikali to bandozongisa ye po amemela biso suka likamna ye ekendaki ndenge ni na mnoko na ye moko pe ami balezali ezana ba question musuba na nzambe batunaki babi comment pour na ba pasteur abane otanga ba pasteur justement ba ki opesa 25 atanga 15 et puis 15 wana akozongela 15 10 etikali sima alors listing yango et kokipe ko pesama na mwa mikolo otozokende na 2 missions 3 missions oko provoquer yango po c'est la bana nzambe likambo yango voilà où ezalaki moi ba expérience on na salaki pona kwa ko poussa ye amema ba secret wana abomba ngote parce que na témoignage to ba toza bomi balé toza na témoignage pe toza na confession donc frère baby azo témoigner pe azo confesser misala oyo ye asalaki na monde ya ténèbres voilà eloko oyo ngai na lingaki témoigner ça moi kozonga sima. Merci papa na biso Timothée témoin chez zonga moi sima likamba te mais bana nzambe bana posa ba bongola ki motema ndenge nini tikato tuna yo pasteur Timothée par rapport ya ba pratique ya délivrance parce que ça va te bérer ba ko ba kutana ba makamba lolenga bongo ça va bazo tuna biso ba question mais maman Tiffany neti ma bifwa bébé na témoignage na mbala beta kilo lenge nini bakendaki kino matadi po bakende ko luka mutu moko pe bato bayebi ya munene Alexandre ko na ye Rachel na délivrance ya malade bandaki ko bela to mona rabino pe zaka somba boy ba pasteur pe basala rango ba bible pe basombisaki bango ngo bo somba dra ya pembe bo somba eloko bo est-ce que na délivrance soki bandi po kataka mondeno au kata monde beaucoup de na 4-4 est-ce que la délivrance kosomba dra ya pembe za mabe kosomba kopesa mbon pour BP apesaki bon est-ce que ça mabe mais comment expliquer par rapport à délivrance biloko bozana ngo posa bon eza normalement na délivrance biso tozana posa te nzambe ni mtazana posa pe nzambe mutu atindaka sala likambo boye pona likambo to mona na délivrance quand on ba délivrance bandi na exode et bandi na exode ni ko ba kobima tango kobima bana Israël bandi ko salama o mona nzambe akiti lokola nganga donc nzamba ina ba formule moko akoyebisa Moïse kamata nzeta ko ka bwaki kominyoka do bongange bandi wana alors nakata bongango mona ke ba mystique to mona ke bible to benga nzambe le dieu mystérieux donc nzamba za ba mystique moko impossible que jamais alors nakoyi koyebisa bana nzambe ke nzambe aza souverain donc aza limite moko te banduki oto mona
na bandoki na ba magicien batu nyonso solo quand même ba marabout boye bake na kati na bango nyonso ba osala eza pratiquer parce que to bengaka nzamba aza le Dieu tout puissant. Ça dit que ba puissance ba bazo sala wana eza moko ba puissance ewute pa na nzambe bon ba kelaki yango te mais ba sala mo sens inverse pour na komema destruction na kati ya batu. Alors nzambe ye moko azasko au-dessus ya ba biloko wana so tayi biloko nyonso satana sengaka eutaka epa na nzambe so total na Luc chapitre 4 au monde eloko moko satana osenga pe ba adorer azobisa Jésus qui est le fils de Dieu comme le fils abisaye fuka melangai mais so to yepe pa na nzambe mo ya pe nkola lobi mets-toi à genoux. Donc ezaka ka moko ya biloko o ezo sala kokokana mais ezo zo ba sens différent na ngam oyo zali. Donc yango mona loke bana nzambe mingi bazoko mona exemple côté bafoué be balobi ke nganga sengi dra même dra wana oyo bazo senga soki pe to kei lelo na balogi omona côté bonganga bazo senga dra mais soki na balogi omona babisi oke onyo pokota na musala oyo la biso 5 papiers duplicateur ezo sama na mboka na biso yaka na 5 papiers duplicateur et comment yango na yaka na ba bic mibale bic noir na bic rouge. Oh, bic noir eza de asina ténèbres, bic rouge eza de asina makila. Mais au moins ba ole ba senga mutu droit mais ba changer en formule. Ba senga yaka na 5 papiers duplicateur au remplir makamnaka tu wana na bic noir to na bic rouge. Donc ça dit na bic noir au code nzaya molili na bic rouge au ciné makila. Donc zaka moko ba formule oyo bazo pesa biso le lenge différent. Les mêmes na kati ya bana nzambe o ba osenga ke comment na kati ya délivrance ba formule moko kozala mystique. Ceux qui tomoni ba frère Bob alongwe awa ke ineti na boma ke matadi ake ko associer peut-être nganga moko kuna ba benye courte joie. Bon, yebisa ngai so to kepe na Bible okomona nzamba zo pesa formule moko na Proverbe chapitre 6 abi bokende kotala ba formule. Baza na ni maître, baza na ni inspecteur, mais bazo construire. Ça dit que ba formule bazo ko tamusama ini donc muntu aza na mukuwa tokomona na délivrance moko ba élément fort be ba ute kolobela alobeli tangu bazotinda po bazo manzaka ya leki ya petite sœur nae alors basenga ki faut bazo ba porteur al boso basela ki zai formi. Donc fourmi aza moko a porteur o ba osela na monde ya ténèbres donc abiki porteur oui total sur formule à porter nini total baké porter manzaka alors basengi deuxième intervention il faut à la porter au mususu porter rentre qui au monde ezaki puku alors puku ba fourmi bazwa kaka eloko wana balongo yango epai na yeti bakomisa na kwa moko puku ayaka matango akene nango ba porter mususu to mona ba pc. Donc ozomona ke na monde la ténèbres ba délivrance ezosa ba formule soki bandokla osala ba formule bongo nzambe kolo ba formule yango mona pe Yesu na Bible tanga kutani na aveugle moko na Bible aveugle moko azaki uta ko bosangane na Jean chapitre 9 bilo biki abwakaki soyi na mabele azui abwaki crachat pardon asali yango poto atia yango na misu na ye. Bon quel est le formule ko Yesu ye moko aza nzambe akolo baka mona na bisete na formule ya moto oyo abwaki soyi asali yango poto appliquer na misu et puis misu mona ki mba monter atuni omoni habité na monité mais na mona batu lokola banzete to batu bazalo lokola banzete batu bazalo lokola bazala betape na boko na bango na bamitu na bango abi bon ça va lokola komi boye eza su musala ngate kende na liziba ya Siloé les mots qui signifient envoyé. Alors ce to juste Siloé na Bible babi ke Siloé ezaki mai moko etambolaka malembe babande ko tcholango na Israël babia mai wana sola yo kino milama ya Siloé mai wana kulaka malembe tozonga lelo mai etambola malembe to kinda malembe to la mai wana za microbe. Donc na Siloé daki mai mo bane ko minimiser yango mais tant Jésus a pesa en valeur na lobiko ya aveugle né abiki kende ko sokola misu na lisiba Siloé. Alors Siloé qui se vit envoyé mais etambola malembe eza pe ba délivrance à batu musu ki na malembe donc kola ko bondela tout de ça la prière pour naie mais mon makamne ke malembe donc azana formule Siloé mais ça batu mususu na ba formule Bartimée donc yesu asimbi boye
mbamo Bartima moni aganja bi okolo na moni lisusu. Donc ko comparer Bartima te na aveugle né yaza aveugle né mais Bartima zaki muto amonaka mais après kombo ye malade ye amona asuite mais soit tanga kutana Yesu so la langage na bi nkolo na limina mona lisusu nkolo abi boyemona amoni pe mbamoko mais aveugle né il faut batinda ye abenalize basilo. Mais papa merci papa Timothée dra pembe za sainteté ndimi obenga na l'église et lamba pembe il a saka gloire sainteté ya on peut pas passer bien basale la pembe mais toki kuta pembe na ndako ya bato misala molili. Papa Timothée comment ça expliquer ngo? Bon, eza question moko tunyango vraiment eza malamu mingi na koki koyebisa bana nzambe selon eza monde à discernement wana koti. Donc il faut tout discerner bible lobinini nyonso ingelaka eza wolote eloko nyonso ingela eza wolote okolota pe mutu na bilamba pembeli ko batanza azanzelu olota mutu so faut tala lolenge ni yomoneli mutu wana okolota mutu na bilamba pembeli nzoka za fantôme okolota mutu na bilamba pembeli nzoka ndaza aza démon okolota pe eloko ya pembe net exemple moni libata ya pembe libata pembe est-ce que le baron est Saint-Esprit eza esprit mauvais et là ti lolenge ya libata mettons mona ba libata comprendre que eza formé na bisote ata ba sengo eloko ya pembe ko ba te eloko ezelo ya pembe ke uti na nzambe zonga na bibiko ta eloko ni bazo senga yo même lelo ba formule belé na bana nzambe bazo benga pe ba sena nzambe mususu a recommander eloko il faut tout na nani eloko bazo tinda ngai na sala et c'est biblique eloko ba otinda ngai na sala oba ba ko initier yo na kata bonganga to na bondoki oyebite. Alors eloko nyonso eza na bible te eza na formule biblique te komeka osala ngote. Donc c'est ça réponse na yo au pesingai et eloko nyonso muta mais ça a sens parce que mutu ko appuyer na bible lamba Yesu pour moi ça la tanga makila bika simba ki lamba ya Yesu aussi pour biso somba robe et que bazo ta puissance tout monde na mboka o ba pasteur ko bamba ba veste bazo bika. Le Saint-Esprit aza capable de kosala moto lolenge o alingi ata ko simbelo côté yeba ke maman Tiffany ata na tchelo bo côté je peux parler et nzambe bon bat bazo a délivrance libanda le boko na biso na kokoma na biso koma bazo a délivrance. Oui, il y a des témoignages na meli ma pema papa na meli pema te parce que mituna na yone milisaka pema vraiment mais na habité à battre on doit former délivrance pour vendre ngume vendre na ba mela mina ba Maman Tiffany au monde Nazarin soki toyaka na le Nazarin ezali pamba te parce que soko lui permettre na bando pesa ba témoignage ya libanda awa toujours ba témoignage ya libanda to memango parce que na linga ndete ko forcer mutu apesa témoignage ne sika oyo mutu ala ne pongi boye benge mama yela biso témoignage wana ya gotia oh wana komiso nini kumutima bat na makasi même frère Michael nenga zo témoigner ezali eloko oyo na monaki yango ke ye moko atemaki na église ngana kutaka ye moko atemi na église mutatinda ete ye moko atemi na église abandi témoigner abiki no misala oyo lelo ngana décider kotika yango lokola nkolo abiki singa na tiki misala o bande ko bota misala bande ko sala ye moko ta bandi ko témoigner. C'est alors que le Saint-Esprit m'a poussé bon na les capines na les Nazarin sauter na nesika na sakata inanina ndam na banda le kana ngai souté na bité. Bon, si c'est comme ça, ce témoignage est pas la paix bananzambe. Tika bananzambe qui nous l'endam parce que moulili aboye, bayo kango, baye bango, makamba boso de sous-son biso mwa, turutam son mukino bimbate. Menanzela ya média et kotam la mukino bimba. Ndi yango na kamata ki témoignage na tia na média pour batwa landa yango. Donc, sur nabi na libanda bande bazolanda biso, il y a beaucoup de témoignages. Donc ba témoignage sur bandi bando bimawa na yakati na libanda et kozala somo. Na kopesa nani mwana nanga moko mbota zolanda ngai asengaki aleka na le Nazarin po apesa témoignage ya mwana naye makambo minene o nzamba sala likola mwana naye na bona nga otanga kombo mais sika azali na pesi kaka mbote mingi na tanga na kombo na boy mais so tango mbote nga pesa ka boy to pesa mpepete mama sp na pesi bino mbote mingi
na papa na pesi mbote mingi likambo mona ki mokanda yebi likambo mo bayebi na papa Dina na pesi mbote mingi na mboka France kola pambola bino baza ebele mais na pesi na moko parce que ya senga ki moko akoleka na Nazarin bo mona ata na vidéo to tia vidéo to sa témoignage wana ko un grand témoignage le 28 ako le kate le 28 o beta na maswa le 28 papa to ana c'est le 28 batu ko kangola ma ba onza mpa kangola ba to délivrance pe koza na kata le 28 mutu nyonso bible lobi oyo apuse liboso na nzambe mutu aya epa na nzambe azonga lolenga ya azala te donc mpona koloba ke na mokanda ya Jérémie 33 verset 3 ko la Bible invoque ngai na kotalisa mo makambo minene oyo boyebi te na mokanda Matthieu chapitre 7 verset 7 ko la Bible beta bakofongola bosenga bokozwa boluka bokomona sabi ke mokolo ya le 28 écoutez biso le 28 mars sabi ke ezan mois de la femme alors likambo moko nzamba osana kata mwasi alors mwasi ngo za église donc bisika nyonso moto azali so alandi biso ayebake nzamba za na surprise moko bombeli ye o eza likambo ya ye moko na nzambe alors peut-être musaiza makasi na ko yamba 2 personnes 3 personnes 4 personnes na téléphone na mukolo mais na ko yamba 100 personnes à mon coloté mais mon colona et si quand nous sommes on va prier le Seigneur et kola okitsangulu na osopangulu zana bana zana papa bozali bota mobimba to bondela ensemble mokola le 28 na bike nkolo akosa makambo okamwa alors makambo ngo li solo ya nkolo yo abetelaka mutu te oyo asala yo moko ndo omona na misu yo moko ozala témoin likam na yo oleke o témoigner mpona batu lingaki mokolo moko témoigner donc eza surprise ya nzambe. Merci papa Timothée. L'étape nini bato bakoluka etikali na délivrance ya notre frère Michael, frère Baby. Atikali na l'étape nini ya délivrance parce que délivrance c'est un processus ndenge boté ya bana nzambe. Donc on est etikali puis tout le monde qui na témoignage à frère Baby atangi azo liste ezo continuer kaka. Liste ezo continuer parce que les qui na wana za vivante mais à ça c'est ma pratique moko il y a 100 mois donc est-ce que est-ce que aussi peut délivrance il y a les bottes frère Baby il y a balé qui na wana pour ça vraiment total. Merci. Bon libota frère Baby za libota moko ekama na le sambo za libota mona bando kambango ko banda lelo te ko banda kala parce que sous le frère Baby ayaki kozwa délivrance ezalité yé mutabande ko sambela na église mais sa grande sœur na ye obomona le kara na télévision na les Nazarin pona koloba makambo oyo yende mutame azaki lokola porte ya délivrance ya frère Baby donc ye azaki mutu ayaki ofute ya na lopango o église ezali mais tant azo futa na lopango amonaki musala o nzamba osala et tout aki pe motema na ye bazaki na bakana ye alors bakawa na swa bi ngapi na okende wapi tika na kota bakana nga na katne siko tama kotango nzambe pasaleli akangoli donc atika na babilembo moko vivant o pe za moko ba témoignage to tika la ko témoignage te omoni donc yemo alobaki yango mabote kangama abande ko bota esute dira tant mulai parce que moi na ya botaki akolaki déjà donc aluki ça ne va pas mais to kota retraite mo boye na kata retraite wana mama Tiffany basi nyonso bakota na retraite wana donc bazaka na ba problème au bota mais bango nyonso pe bafungwama ba mamirai bazana kati et na kata mamirai après témoignage et avant témoignage à frère Baby ya mamira ebisaka yo asala AVC asala AVC 3 fois na mokolo hein donc AVC même ta katani katikati mais le nzamba mazung c'est sans défaut au moins au senga témoignage na epé to legisa moté ndé témoignage à frère Baby et kokota et au moins que na kata retraite wana nzamba sama kama okamo ebele ba musuba bota bana lokwa ba dactylo do ba kata ba trompe mais nzamba fungula acha ba trompe mususu mutama bota bana lokola escalier ya kolandana mutama osenga bando na obota donc eza mama nzambe mais étape sikoni etika na délivrance ya frère Baby étape ya délivrance ya frère Baby c'est à joie délivrance mais étape ezali babiloko to benga ba enfermement de la prière il faut avoir la fermine de la prière
enfermement de la parole, azala enfermé na parole et puis à demeurer en Jésus-Christ jusqu'éternellement pour te le boko nzambe et bandokola. Pourquoi? Parce que na kata vie à moi nzambe délivrance c'est la raté. Délivrance c'est loko il y a chaque jour. Donc sur ozongi si mon na retour et salami. Ozongi si mon na retour et salami. Donc ndenge zana doit érecter parce que liboso na eza vie kozana nzambe liboso simanae eza kufa. Donc soit atiki le nzambe donc mukomsusu toleka parce que ngana na kolo battre na tika nzambe mais soko tiki nzambe uti na molili yeba ke lobi na yo yanze momo ba yemba kababi soko keli boso ozali na bila na mapamboli na yo zongisima ozali na bila keli mabe donc tozaka déterminé ya okina kaliboso donc ozonga na biso simande za makambo kola pambola. Merci papa Timothée to komo kita malema betika to betana na solo ya le 28 eko bana na nin papa Timothée et puis nini ozosenga na bana na nzambe. Bon, le 28 na sengi na bana nzambe nyonso obako landa biso ba aux occasions ya olanda biso problème ezali que ba soutenir biso na connexion de la connexion et au katate. Ça dit que to ko banda prière na biso to chango na 19h30 to bandi pour ba réunion soit technique aussi di sayango to banda prière na 19h30 pour mutu nyonso auzananda. Je pense mutu nyonso auzananda et puis ils sont nenge écouter na makambo oyo tozomona ya kora vinis ozo tambola. Eloko na koyusa bana nzambe ke le 28 nzamba omema vaccin azamunganga biso to olika ba vaccin batute biso to olika na vaccin nzambe alors nzamba ko vacciner bana nae oya nzambe ata okutani na mutu azana ngo ekozwa yote parce nkolo Yesu tango Israël ezo kobima na Égypte na dernière signe bilo bike nzambe atinaki ange de la mort a frappé ki bana nyonso ya Égypte mais sauf bana Israël bazaki frappé. Pourquoi? Parce que na ba porte na bango il y avait le sang baboma ki mwana mpate bapakola ki makila alors mwana mpate anezaki il mange à Jésus oyo abandaki kotia makila na ba porte na bango. Alors le 28 ekozala le sang de Jésus, le sang qui crie plus que le sang de la belle que la Bible déclare ekosopa na likolo ya mabota nyonso ekobatela parce que mwanza nkufa mwanza ya koravinis akoleka bandako na bango te. Même na Kisasa toza na problème ango problème nezali parce que Kisasa eza protégé te ba porte eza na ouvert bato bauta na bango nde nyonso bakota na bango et ba vol nyonso bapekisa ba frontière bapekisa mais sauf ya RDC eza nango polele. Alors RDC tala ba condition mundela tana mboka na ye o mundela azobanga avidema ba biloko na ba supermarché biloko eza esuite bana nzambe musuba zaina ba reta ba comprendre ke ba kende boye biloko eza te tozomona na ba image bazokende na ba nini ba supermarché yo ke iloko osomba pona bana balia mais ngana lobike kokanisa te bato batie ba provision na bandako nde baza assuré yo tia assurance na yo epa ya Jésus okufa nzala te nkolo azozwa so ya makambo oyo kala te kosila. Merci quand vous asseyez à makambo yo kala te zosila émission na biso pe ekomi nango na suka pona mokolo ya lelo mais papa Timothée yebisa biso pona le 28 wana est-ce que frère Bibi a repris ta moi miette ya témoignage te soit dit combo ana yotanga mais si la dimanche le 28 était mais quand on robete pour battre tout na ki on peut babi frère Bibi a témoigner ta mkete après prière akoko eza problème te ata 5 non akoiko tanga akotanga 5 non to chaka le 28 après 5 non to avant le 28 akopesa 5 non et les avant le 28 à repésa 5 noms et nakata le 28 à bakisi susu 5 noms. Alors pour kokalokola 10 oyatanga ki okola 25. Alors le reste oyotikala nalingaki le 28 ezalaka parole na prière parce que tout le monde na bandeko mi na bandako baza baka baza ba problème mais bazangi lisungia le sambo. Alors le 28 okomika mbamo na porte ndako oleko bengo la CG tu étais tout 8 ans à prière fungula téléphone ouvert et prière écoute à mutu nyonso mutu otika la ozalati il y a des formules pour prier pour mutu nyonso kota zali azwa loboko nzambe donc kolo azali na Esaïe
59 verset 1er, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille pour attendre. Donc Kolazali le 28 eza mokolo oyo likolo eza fungama pour na biso kola pambola biso. Merci frère Beba otanga sous ba kombo le 28 wana et ça biso moi témoin ndenge le papa John Gefa pour to prier malam dans atteindre 5 wana to prier pe malam ou bien après prière frère Beba otozoya tangi sous 5 non donc ça ma vraiment na lolengi wana papa Timothée lobana ya suka pour na émission mokola lelo Libanana suka na bisibana na nzambe na mukanda ya Jean chapitre 14 verset 1er ke mitema na bino tungsamate na nyonso obo mona ile kana kata mokili obo comprendre ke nkolo na bisaza bomoi omoni na zamba soki liyo agangia nyama nyonso avanda ka kimia mezana lo mo ivanda kimia tezana ba fourmi mo ba benga ba ntelele soki liyo a crier ba mpe ba ganga ka wa babeta maboko elinko banini tangu lu anzo ganga banyama nso babanga liwa ko ravinisa gangi mais Yesu nanu agangi te loba amen donc tozali ba ke tangu kolona zo ganga la ko ravinis biso photo ganga mais donc le 28 Yesu loboko ne ko monana na batu nyonso o bazali kolanda biso eza maladie eza la problème eza difficulté eza ba coronavirus eza ne fete na bana nzambe eza loko yeli yote eza loko ndefundi misa batu kenkola za bomoi do batu to ba obangango to batu ba obanga ba kriwana biso église photo sepela po makomi ankolo e ko kisama do mwa nzambe mota okende tozali a numéro de téléphone numéro de téléphone à biso zali 089 99 27 616 089 99 27 616 kolo ya lola apambola biso. Merci son kolo sumasi azongite papa Guy Labala maman Lauriane Labala famille Labala Mobimba Marlène Bouyi Nathalie Moussibou batu nyonso to balandaka le Nazareth maman Marie Claire Kawa nde tokutana mikolo yo eza koya toujours le 28 à 19h juste moto azangate carburant ezala pembeni connexion ezala pembeni mai ezala pembeni po ngala osomba mai na ngai ekoma hotel ça fait na plateau ezaka na mai na moko mai frère bébé ezaki te ma ngai mai na pembeni papa Timothée po na mai no ozanga te nga mai ya bato na mete tobi coronavirus vraiment bandeko bosunga kaka connexion ezala parce que na linga to jamais temps mingi to pena temps ya kobondela temps ya losambo donc to singa connexion et connexion na yo epambola bana nzambe ata yo ozala te na ndimi pe to ozala po libana na moni bazoko epekisa makambo nyonso ya otambola donc pendant la limite 45 jours donc ça dit que na kata likambo ekangi biso tozala biso nyonso to bondela pona mboka na biso to bondela pona na mokili mobimba bisika bana nzambe nyonso bali vaccin ya nzambe komela bango papa Timothée tunu nando tango totuna ka frère bébé makambo ne atikaki kuna alobaki atikaki ba programme ana na pe sozo se rappeler oui nazo se rappeler parce que mutuno soyez bien déjà eza sur le ko lobate to lobaki on bien émission leki que ba programme batika kango alobaki ko banda na décembre ba programme to mona ba poufa ekoya ebele bato ekomata parce que lisi fait ba changer que stratégie alobele makama ba vaccin alobele makama ba épidémie et ça ba programme batikaki et to moni yango na décembre bato ba beli ya kosakana te même na mboka na biso malade leki na ndinga osanate et libanda tozomona o tozomona sikoyo donc comme si au mona fin du monde bandiko ya bible lobita bomona makambo c'est le débit et maintenant nazo prier na butu et utuko leka ya samedi nazo bondela et na moni pona mboka na biso na moni température élevée donc toza na 21h mais température epesi biso 42 donc ndenge to comme molini ekotaka ba 21h mais nazomona lokola ebandela 18h ezo se représenter biso na 21h alors tant nazomona makambo oyo bato basepela te balobaki biso toza épargné non nous sommes pas épargnés mais tobondela nzambe ke manzambe ezali kona biso peut-être oyo tomona kuna eza moke peut-être epai na biso eza grave parce que température 42 na 21h c'est impossible alors eza message okola pesa yinga il faut bondela mpona mboka parce que
température na biso très élevée ça que peut-être toujours mon akuna eza muke o ya biso ekoleka makasi. Alors il faut bondela mi pour na mboka, bondela pour na mboka, bondela pour na mokimomba, bondela pour na bande konyoso ke nkolo nzambe akitisa mawana e likolo ya mboka oyo bilobi soki akuti 50 na mboka na nzamba obomate so akuti 20 a obomate. Alors malgré que l'arrivée du Seigneur est bientôt, donc lobby tokoka bwana awa kola monani même kolo akitisa mawana e pona lemisa batension na mama otosali. Merci Tony Bino mingi tosali kaka cha na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi, mon kio n'a pas une agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci mouké. Vraiment souci mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ndeko boyebaki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo msalo tozala nango tosala bino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens
famille les Nazaréens toujours. Mais news, au fait que les Nazaréens news n'engue ba combien wana au cliquer na place ba commis s'abonner. Au s'abonner massivement. Donc, il faut s'abonner. Ou puis, on s'abonner. Ou puis, de quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Bible ngolo. Bible la certifanie. Bible la princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Tali attaque au Tali donc toujours sous kaka na ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au Landio table sainte au Landio mission ka au Landa oyo attaque oyo Landia muke oyo donc cliquez lien où ils en a sewana après titrage kazo elandaka wana donc sur mon titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba.